vous avez une particularité pour la vérité mon maquillage elle remonte si on a comme ça non pas même ba musicien bien longtemps que non ba musicien ba tabe koko tindi donc aux années pe boyo ga chimelo pa betu vous êtes déjà né mon pour et na ba tebele ba pexara ba na bango ba pemena ba musicien ba be koko tindi ba damaka si autre mot que non négocier mon oiseau loba pendant Gigola a salé ba disparition ouais Gigola mon na su Gigola ça qui bungaki a salé au moins une année parce que dans un internet église l'école liboma et puis bana bakenda comme réclamation moi si on a souffert na Gigola watambona na église à pasteur mukuna la fila badata moi alembi Gigola tete ya koti mabele parce que voice wana soko le bolandelango c'est comme si avant mutu pirier oyebi masolo c'est comme si beti c'était to lobi boy na pese exemple so to bito analysango pire ngande toza boye to partager na yo donc c'est intention na yemo Gigola les allait teke enregistrer bon ni ba vande na sika mo moi musique peso beta allez attends ngomoni ke masolo et comme okende mabe azali maela chombo piaka mais Guy azana makamna o yake na sama bele mais alobaki au moins aki ça jalousie bato quand même n'est pas pise muti mais on obi pe le kamongo ta na loba te na so na loba oui pe 3 personnes oyo ba sali Guy mabe 3 personnes ni bali ya famille na moi simoko mais tant on a ndeko bakundi était c'est le moment peut-être so ndeko bakundi était bimisia au moins te toujours répéter encore une fois moli ndeko na biso ivana kimete parce que tant yo loba bato bazwaka na bango lelo ba réseau comment tant ba rejoindre pe mono vivant noli et mono vivant aider stopper en ressources on comprend vieux poignet comme na ba niveau wana ozo comprendre neto la delivery sana eza bongo eza Gigola et puis pourquoi on le bien vrai avant la mort de Gigola il y a eu une chroniqueuse en dans les caméras vidéo bato nyonso ba indexa ke di doigt ba msu ba ki aluka buzz la fille là abanda ko senga SOS pour na Gigola andalo ba ke Gigola andalo ba ke Gigola za malade les bandits pe lelo te bino boyebi et débordé comme il y a ba famille pour trop tard que non mastane moko ba lo ba eza bobote ba combat na faire bino tout boyebi bandits lelo na ba olia po mutu a négocier na leki na yo bien ndeko na yo to boma ya na ngabela boma leki na ngeza facile yango il faut da leki no va ba boma yo ndezi ba oli a négocier na te biso to check no bi ndezi na oli ndezi ça va ani ngani pour quoi les moto pantacle ye fois il y a pas dans ya singa ve pantacle za nini atula zo singa rouge la dans liboko ça on a conseil ko banga te boni bonike a TV on a gagné programme ramba stade de martyrs stade de yongo la bible stade de martyrs ya faire banda annoncé yango ina nene comité za ba moi ce qui fait alenga lia Gigola pour la stade de martyrs pour Gigola la malade ya besi nango inane donc malade wana bandi Gigola donc faire na boule ya stade des athées. Est-ce que projet va faire on a inana un mois 2 mois la biboé projet du vie va faire batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali à mon Joseph tata moboko les grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bienvenue chez Congo et Sengo, officiel plus télévision. C'est l'heure de votre émission Clégie Chou. Au Berliv Ngamete. C'est l'heure de votre émission qui est Clégie Zé, a toujours le plaisir de présenter sur votre chaîne émission Moro et actualiser Rabino et réunion surtout et informer Rabino et réunion surtout na buzz actualité surtout passe à la ville à Kinshasa. Clin d'œil à toi Berliv Ngamete les autres venant à Zokomboka Berliv Ngamete et qui mangate na kangango tout ça là par rapport à audio et bimi après le waya
y a Gigola, bah propos y a Orligola, on aura vraiment le temps sur la par rapport y a séance d'entretien où on a un plateau. Il n'y a pas longtemps pour redécouvrir Bango. Je voulais d'abord commencer à souhaiter bonjour à mon boss Clovis Fimpa. L'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa, l'argent l'appelle boss. Pourquoi pas Miguel Damoté? Clin d'œil à toi depuis Lissa. Je suis pas seul sur le plateau, je suis avec Cathy Fola, mon asuka bagolois, Koslov. Tous années à la plateau pour tout solo la affaire à moi. Bonjour d'abord Nabino Bandeko. Bonjour. Bonjour, Clégis, c'est mon combosso de la presse. Monsieur. Solo. Voilà, Berli Vuntaï la Mamote, n'était à Clégis chauffe char. Chaud. Habite dans qui place moi babonné ma papa. Les Arabes. C'est comme ça ndé bon mon Berli faisait bon. La chaud. Ça bon chaud char. Américain. Ah, faut la char. Ah OK. Voilà, c'était un peu pour te délirer mon dans la début de l'émission. Tout ça na Sangwamawa. L'artiste Gigola Ototi Kabiso, mais après lui on a ba makambo ezobima mo ebele. Il y a des choses ezobima tout comme frère na grand frère na Gigola et na Orligola Ototi ne ba propos que ezande kona bango mutazana sima ba makambo na nyoso tout bazwa ki soin na été ba contrôler qui était et puis ba voice musu se bimil susu kana liwa na ye que via senga e bana bandeko senga e mosi na ye donc makambo ngozo koma de plus en plus compliqué. Kati Fola to bandino na yo par rapport ya babakambo biso tout toyoki na bino. Merci beaucoup Clégis, c'est mon combosso de la presse. Bakesa boy singa kodinga mwanda mu parce que balobi mai ninga na pambate. Balobi ce qui m'a ningani c'est que on a jeté quelque chose ou soit une pierre dedans. Balobi oyo biso tozoyoka. Na oye moko mukolo famille alobi to lobani. C'est du vrai. Pour la confirmer parce que confirmer que fait rigola abande osenga ebana ti suka na mwa betiemo. Na ko confirmer ngote ndenge nini na yoki yango na audio na yoki pende ko na emoko makila na emo na mama na ye alobi yango. Siko yebisa ka Clégis na boya ngo kaka. Poani. On est du même sang. Tu es mon frère. Clégis Mouni n'a répondre vite en besoin pour c'est vraiment du chaud. Ozomona, ça fait très mal. C'est trop. Tangu mutu, babi c'est quand naïsa bato à tout moment c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tangu mutu a comique a moni il en a marre ras boy. Tena loba kaka. Ba confier famille zalarati. Mais tina ba niveau haut. So mutu a s'exploser atali que sentiment ya mawana eleki dose boli muta bien ça dit muta bien na mokili mena nenga molili muta bololo makasi yoka sende kangama faloba oh on est d'abord non ba réaction na on a suka ba golo par rapport à makamu na tsoloba l'impression na yo c'est ça. Bon, merci pour la parole. Nagibi makamser na lobby. Marambo liwa d'asso mutakufi marambo me belé. Mes condoléances hein. Ah merci beaucoup. Merci. Liwa za bongo. Surtout famille à star. Ba jona ko lia balie basali boye. Ezala trop. Yesko Orly gali nga uto kende côté pene Orly makasité parce que ezala no famille na bango pour Orly azala la famille à Hervé. Biso to la famille à Ferry. Donc, on comprend non, bino dans la famille artistique. Dans la famille biologique. Famille dans la famille. Muta famille biologique. Et ça pour miti maman. Na okende. Na linga okota makambo mingi ya oralité parce que ça makambo na bango ya famille. Biso mingi photo lobela. Mais yo c'est quoi tant que moi na suka ba golo. OK. Déjà ba golo
ils ont l'habitude de bien ya oli na petit soyebi presque bagolo comment on est en wana ouais ça y est bana pour la faire ayebani na komba comment on est oli gola mais bagolo souvent na biso pe to ya wana to bien ya oli ayebi plus mam non lo to bien ya oli par rapport à ya prise. OK. Par rapport à ba propos o ya tenir total na TV marambo ya lobby ba bité ko kota pourtant marambo ezalaka o kota teza marambo ba bimisa en public tant comme en public comme marambo biso to ko sa nini to ko kota to ko na liloba siri yango mais par rapport ya ba marambo ya lobby yo tant que gaulois o loba neti sur ça. Bon, ndenga pe na landiye ndenga lobi za 3 personnes oyo ya Monique ba bomi o gigola bandeko yebisai bato azomona o gigola no yebisai bato yazomona o babo mai mais bato ba tangi bango te tangi bango te mais oyebi ba propos bandeko tenir oza mukolo za mwana mukiti OK isaki flécheté et pas mutu moko qui est fait rigola so landi ba propos na ye ezala teke na lina apprendre makambo yo yebite te lelo déjà ti bato baoganga na batele ke faire rigola liele ki na ye pour la stade de Martyr au tout bato baoloba yango banda faire annoncer stade de Martyr nanu esali inane te mais gigola banda bandi obela déjà inane na yebite maladi wana faire mta pesi yango pour la stade de Martyr ou bien quand on bolo baka faire allié to yebi na famille o to zaka déjà la star moko na famille soki da mutu moko kufi batutu bachaka misuka pasta kate ye mutalié jour to kana kotika gigola na nini na Maroc tu étais là azaki wana to kende ape ko kuta pe batu musubi ba ko chape bandi na Maroc tellement bazana star de la famille babite quand même d'aller la famille peut te rappeler la star te mon avec koko moko boye pe asali nini mais la personne qui parle est un grand frère il a fait rigola et là pour mité alors ba trop c'est trop eleki avant le ba trop c'est trop eleki wana ne binonde bo memele on ke za faire mais on laisse comme ça te ke za faire non atengi kombote so pour landi discours nanga bien on laisse ka lo tanga kombote mais flèche ya makambu na ye selon ba dire na ye et qui n'est pas ya faire rigola yo za mo mkite ngape na mo mkite na ce qu'on orli à lobby Guy ba négligé rapide parce que Koslov nazui maloba ça peut ressentir avec Guy ba négligé qui ce que tant on fait rigola à négligé Guy ye orli azaki wa ya ezo yomuni nabi ekleji ngana muno ndiye boko bolo bate ko melisende na moto ndeni ngana muno ndiye bakanga mama ozo la parole ngana muno non Kati attends tolérance zana tolérance oli gola aza mukolo ya fere aza mukolo ya gigola eloko pezali ce que tant faire gola a négliger Guy yo orli ozaki wapi assez justifié abande osala le souté et puis azonga ki kayu asunga nini tipo azuela abimisa ya Afrique du Sud so pour la bien ezala maloba musu ebela lobi on ezala lukuta tozonga po alobi non tozonga wana Koslov oui ben impression nous par rapport ya makam ba propos ya Orligola Orligola, merci d'abord dans tout Bourg, la Nabiso, dans l'invite à boire connecté, branché. Par rapport à puis PC, vraiment, on nous laisse la famille à Jet Set Mobima. Donc, directement, on a fait rigoler la bataille par rapport à Mamou. Donc, on a dit ça, Mamou et les cas, il y a mon fan parce que moi, personnellement, Gigo la Moutunanga. Donc, nous avons un beau fait, on a parlé à côté, on a pensé à tous les moments, tourner, Mamou Zaï mobile. Mais Mamou est Zobima, Oto Yoka, toi le roi Bamiketi. Parce que maman se faire étaler avec éclaircissement incontestable. Autant la gagne to kin nego ya faire rigola au hasard makila na ye Orligola. Orligola tu dis papa Soraya ainsi de suite tout mais qu'on s'est révolté contre nego na ye surtout que na ba contenu nego na limité sur moni ndeko a komitina ba Orligola raisonna. So mona kina ngwa mambo tina ba média ko lo ba mambo faire rigola nga personnellement na touché.
mais dit qu'il y a Rolandela sous analyse auto yoka sous calamité awa parce que là de yoki oli après ça reçu tamuke donc sous voice bimi oh c'est pas voice on a sous yoki yango et ça va aussi conversation live dans mon doigt permet na mon son téléphone moi nze mupé ya personne qui est réseau bête ya permet moi yana ba sur la vana mutu et puis azoloba gigola ke boye na pesa déjà balia bana na ngai boye na boye comme que on a longwa à l'occurrence ba boulage le rôle au quartier latin yé aibi ba secret tout il faut pas frapper donc yo kanyo sora ndeko na ngai pona roloba ke msusu pour faire gola auti na ba tendance ebelea auti ba prison stade de mentir comme il rappelle meni et puis ba kambo uti obima compte biso pourquoi ce la man analyse que la juste ndeko na nga ba prévenir so ebimi vous avez une particularité que la vérité mon maquillage elle remonte si on a et comme ça non pas même ba musicien bien longtemps que non ba musicien ba tabe koko tindi donc Rosa ne peut boyo ga chimelo pas betu a boulé déjà né mon beau pour et bien ba tebele ba pexaraba na ba pemé na ba musicien ba be koko tindi badamaka si autre mo que non ndeko ye mo kwazoloba pendant gigola asale ba disparition ouais gigola mon na gigola za ki abungaki asale au moins une année na parce que dans un internet église l'école liboma et puis azoloba bana ba kena comme réclamation moi si on a souffert na gigola watambona na église pasteur mukuna la fila ba beta moi alembi gigola tete akoti mabele c'est quelque part gigola kufi pona momi wana po momi wana ne ba na posa na par rapport à réclamation par rapport à dire par rapport à dire Koslov ezake fala pesa pichwana so landi banini oui fala pesa madame wana gigola lobi par voice wana lobi ke so que moni déjà mutu akomosenga mwasi na yo ke bamba on pire esprit azo calculer yo mais souvent monde ke ndaki peut-être non les fanto boy pour après répétition pour ça abi faire rigola il va faire abi yo maman on a soulevé il faut pesa wana na studio na 3 heures. Et comme on rappelle qu'il faut payer ça par rapport que non makambo ko ki maintenant déjà payer ça. Il réclame aussi qu'il attend ko payer ça, moi na volonté pas payer ça payer moi si wana. Mais azo liate na ba voice na e. Attends 20 000 balles. Azo liate mais na betara ba pessimique et ça la payer forcé masola. OK, toujours Katifola. Est-ce que c'est vrai pe ba voice wana za pe na gigola? Na lobby biso ne surtout travailler en internet. De voice monter. To ebininga ezalaka. Ce que voice wana soko le bolandelango c'est comme si azala mutu pirier oyebi masolo c'est comme si beti c'était to lobi bona pese exemple so to bito analysango pire ngande toza boye to partager na yo tam so intention na yemo gigola ezala teke enregistrer ye bon yo ba vande na sika mo moi musique peso beta allez attends moni ke masolo et comme okende mabe asali mayela chombo piaka o comprend vieux poignet comme ne ba niveau wana ozo comprend neto la niveau sana eza bongo eza gigola et puis pourquoi on le bien vrai avant la mort de gigola il y a eu une chroniqueuse ando le kalama vidéo batu nyoso ba indexa ke du doigt ba msu ba ke luka buzz la fille là abanda ko senga SOS pour na gigola ando lo ba ke gigola ando lo ba ke gigola za malade abela abeli liboma gigola vanda na église il paraît que église oye abanda ko vanda wana mama bango mama Marie comme mama Marie yende mutande ko futa mbongo ya loyer église wana pasteur ana no bengi so dadi boy. C'est comment il faut pas bengana. Ozo comprendre ba bengana qui est pour la délivrance pour ezaki so ba prier azongi normal bien avant lui mais un mot so milimo ngo ye lisusu faut désordre à part ba vitre si qu'on a c'est désordre na ndio le baba veri ne nazaboye eza sheta ye anota ngapena komba shetani wana si qu'on a vidéo wana mutandao le bango fi wana baba mona ki le quoi moi genre et puis tout le bas vérité un ferry à un stade de martyr. Moi n'entends à la lobby n'attend c'est que vrai na bande ko mususu o ba komisa à faire rigola c'est-à-dire ba goloa vraiment et loko comme qui na ba tendance mo boy ya bien dit t'as imagine goloa mo zo sanga o imaginer même si que nga baba biloko ba concert va faire na ke souter o comme mo sala ba famille na boy o mo qui na mo affectation mo boy déjà na nene popularité ya faire rigola et puis ana na rendez-vous munene o ezapika ba kalaté awa le 24 juin par là sur mo on est sur le kilanga mo na mituna ba problème ebeleza exposition ya nzambe
na makambo musutu omonaka babombaka nkuku to mais kozala mpe bakomba te ezala bakomba mpe arriva bakomba mpe affaire ebandi mpe lelo te bino boyebi edeborde komi ya bafamille mpo tokotake no mastane moko baoloba eza bongo te bakomba na affaire ebino tu boyebi ebandi lelo te na oyo akolia mpo mutu anegocie na leki na yo bien ndeko na yo to boma ya na ngabela boma leki na eza facile yango il faut dabeleki no avayo ba boma yo ndeti ba oli a négocier na de biso to check no gi ndeti ndeti na ba audio wana na ebité soki déjà bon bato ba confirmer ozaka bato balinga faire te a confirmer audio za solo mais nakoyoka ngo c'est Gigo là bon nakoyoka ngo c'est Gigo là ndenge nini eza audio eza vidéo excuse-moi de te toucher en tout cas Orligo là c'est le grand frère à faire Rigola. OK. Mais yé moko pas apparaître na TV. Ba dire na yé na bandeli le sous. Bande au kende au tout à vers faire Rigola directement. Oh yozo comprendre le roi mkolo on a peine à comprendre. Siko ba voix toro douter nango. Hein? Bon à propos ya makambo Gigola à lobby. Yo attend que Gaulois s'adresser non na yé. Non non mon antenne la famille. To kufeli. Mutumso alobi yo mutolie mutumso aboy na famille mole yo balé sibo alobi ke balé mole yo balé ami lobele li bien avant ba voice wana bino ba confirmer yango eza ya solo comment po eza vidéo te za audio audio et bibi à lobby au moment où grand frère n'a pas confirmé non zo parti kasi on a lobby te yango ka lobby le bandelier avant sortir ba yango lobby le bandelier to ko kufela la famille ngala habité ya yo mtolie et puis que mais leki na boy moi ezaka la famille moi sur Gaulois et puis que voice wana et après diffusion et émission ya Orly vous comprenez et le mot to moni yango après Orly yo pesa ba défense nango après et le mot que non Orly lobi non liboso et puis nango yo comme yo za muto so la na Gigola sauf en conscient mais donc mamte qui par téléphone et le mot le enregistrer muto sur place au finir il va muto ba so les quotas so la ndipe mission na bien na be bandel déjà Orly zo lo bango bien ngana faire to ka la raté Maïmi la dynastie alors bon quasiment il faut tout na les sous muto yamba ke fa tout na les sous pour nini oyembi la dynastie abi bien la faire ba ka la raté parce que faire alinga abotole ki yaya Hollande mission bien Hollande mission bien na no minga ba partir na batak na me capé quoi prendre OK abasali temps ebele aloba maloba ya Orligola asali temps ebele akima famille pour na ba makambo ba bêtise eleki na famille bat bazo kufa trop amonaki qu'il faut à s'éloigner na famille papa Hervé Ferregola que je salue a bengaki le téléphone après un temps que non nana projet moko bonana posa na yo non ça c'est dynastie oya oyemba parce que yé pas un musicien OK kuya uzonga na ye nde makambo lisusu akutena ngo abike fakende musika ya famille yo siko atanke mwana suka ba Gaulois tant bo réceptionner ba makambo mo boya bongo boloba Orligola aza mensongère azokosa ou oloba vrai bon kokosa to koloba ya solo ezaka ndeye po onga na bule yango yo bulete na onga na bule yango yo bulete donc Orly oye ayeloba na TV bato musu ba zonga ya solo bato musu ba zonga ya lokuta sko vrai vexo bana na osikote ti azoganga na TV wana ke te poka makambo stade de martyr stade de yango na bien stade de martyr ya faire banda annoncer yango ina nene comité za ba moi soki faire alinga lia Gigola pour na stade de martyr pour Gigola na malade ya beti nango inane donc malade wana bandi Gigola donc faire non boule stade des athées est-ce que projet basala ngona inana un mois de mois na biboye projet du vie basala ngona un mois de faire etango annoncer stade de martyr yo ndengo yo kakiango tango annoncer que na obeta stade de martyr da inane koki na lobby ngai na opo ngapi na bon émission est-ce que pour na sala projet à stade de martyr
est-ce que fait repos à ça la Atazaki na projet à Stade des Martyrs. L'aime c'est ça lobby mais ça il est na okala. Atazaki na projet mais ça il n'en était. Ya ba audio wana. Ils sont tout en main. To boite e ça innocence na e. Dans la prison. OK. Oubimanae, fallait pour pas faire l'état de martyr si je ne me trompe pas à Egoya. Annoncer date a changé une date au préfère gola a obeta Stade des Martyrs pour la biso ba fanatique. Parce que e balani na nina. C'est quoi la vidéo? Kasi on liole. Quelqu'un liole ko ba la tête jamais allié. Na le bi annonce wana e balani na nini? Annonce ya Stade de Martyrs na liwa ya Gigo le balani. Non, kasi non expliquer bino bolobi ka. Mala Gigo le banda déjà kala pas kufi na maladie. Po ba na ba télé ba zolo ba yango bien que allié le ki na pour na Stade de Martyrs. Siko na lobi tangu na ba audio na to yoka. Ke pesa ki ngani po biso bazindeti nga de bazamba so zamba. Ngaba audio wana mwana ni mangona no ezate parce que ça fait garder audio. Moi si na nga auta mikili audio za vidéo. Li fanto wala nga mna pesa e. Et puis atangi ba kombo. Bu momi na nga mo bakuta na zebi tobota ne bala momi na nga tobota ne bala ni bale akima ayaka teli ko makambo wala yoka na toke no malembe momi na nga akima amona na isu na famille teli ko makambo yo olanda wana na audio siko toke pa oligola yepe à son tour alo banini c'en est de trop, cela veut dire makambo eleke belé na famille. Voilà. Si vous avez un audio, kuna malobi ke akufeli lifanto. Alors c'est nga pesa pi petit na so pi na so des zamba, pi petit na e biro. Voilà c'est ga ba biro bino ba malanda, bino bolanda landa ba monsieur. C'est que apesa e. Ozo comprendre. Et comme ina era tour apesa moi si na bi o. Menga apesa momi na nga na oliate, ata 20000 ba na ozwa te. Ezaka ke intérêt na yo kaka ngala pesa. Atie moi yoy. Ozo comprendre yo ememie na nzela o siko yebisanga tangu oligola ye na plateau émotionné makanise kei koleleke ya omoni balobaka maka mususu ba confessera ngo na se ya kolela omoni zana mama matanga mususu so ozo yo ka zela malembe soki na minute oneza babino mutu mususa ko ya la TV ena bakuna matanga olela ndoki pene embondo kasit te ona loba mutu musupa zo lela oloba vérité na ka ndoki ona oloba ngana pesa exact kasi mutu musupa zo lela azolo bapele na contexte ya matanga kasit oyepe na matanga makosinga ye toyokana kiboye tozo comprendre musupa ko ya te no kolinkolia mingi te opena foya tu opena photo to sa nini totambola c'est que ba moni vérité c'en est de trop nga mutu no condamné na bisna mamo nyonso e mère asalini oh mama ndeti nga ngani na bone bike masolo no sala musakopo no sala ya fokop ya na ovwe cop succès momika makambu tu oke kitoko. Mais il faut aller à la banzela mo boya mo lili ba sacrifice. No ko ta petit na ngate. Pour azo lengi nango. Ouais. Non mais ma famille n'a qu'à titer. Est-ce que yem ta côté si famille? Hein? Yem ta côté si famille. Fais rigoler donc zela yem ta à côté famille té. Donc petit y a un orchestre. Ou y a ka le quoi chanter. Totala zela, totala be mission e belé ya gigola. Tango ba interviewera ye batuna ye mais yo ozala ka likolo yo tout rabanani so tali be mission na ebele yo tout oleka ka bango nyoso cela veut dire tango ba poser ba question ye par le banini bani na ba buda wana ce qui peni ni boye journaliste ma chroniqueur mo kuta simbene be te ko simanga ite ola na mer lelo ana simam kongono ye pa bendi longwana longoli total ngo biso nyonso azwa ke lengi ya kisi. Moi on a actuellement si ko pose lengi wana ayoki gwe pa ya yati oui gwa ça OK lengi sentiment ya mamango ke na bongo ya siko la aola so ke note fo ke na ngo boy mabe yango wana c'est ça mais na kotala ndi makambo ezokendela ndeko na ngai bagolwa nazo ebisa bino tout bien sûr batamo ya pasi kotala pe ndeko na biso be fe etani na ngo tant que bagolo aboali tout tchana no makambo ya matanga na en place tout tikana be esprit mo boye o pezo ya kayaka yangi ke moi condamnement pe mukie n'éviter douleur nini
C'est ça, il y a une question. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qu'on attend, l'illustration, ça peut m'appeler, moi, condamnation, ne va pas voir l'obélaire, moi, que non, orli kobima médiatiquement, au taquiner, ne qu'on a éboué, n'a pas secret, ou il fait de la famille. Et moi, je peux pas melagi, makambango, ben, on a n'enga bassé, parce que mais la solution est soit matée. Ou mais le moment, c'est d'un moutou, moi, parce que l'obélaire, bah, mon gars, actuellement, salami, bah, tout, bah, aux africains, au bima, dévoilé, moutou. Je peux pas protéger au thé, contenir, un n'enga, bah, ma famille, ça, au kende, là, ma. Kobima, ya orli, et cause à la, yé pas au banga, balasima, roli à payer. Oui, nous sommes se retirer la famille, à se retirer, ça, peine à âge, naé, à l'homme colo. Donc, on a les gens à TV, on a monsieur, après, passe à monter, mais où ils ont roulé là. C'est que le fait, tout ça, il peut, de qu'on a vu sur Gigola, à Zali sous-souté. Mais on a ça, on va Gaulois, tous en ont, nous, together, ensemble, tous les noms, pour mon épée. Bande comme ça va na la faire rigola na on a suka bagola sozana message mon s'adresser na faire rigola 1 minute bon et le bango non il faut s'adresser na faire les et là ba tuba comprendre était gigola ka yemonde azawana azaki 3 et pas faire 3 c'est-à-dire donc faire à faire le roi 3 personnes donc gigola za mona ya faire Gigola, azali qui a fait, Gigola azali musicien fait. Donc m'tale qui faire na souci azati. Oh souci bon pour depuis que souci ba le ka mututé, mais m'tale qui faire na souci azati. Oh ba ke faire allié. Donc Gigola azaka 3 et pas faire. Bon, par propos ya Orly, ezagaraye, tu depuis que vérité ya on a osa s'adresser na faire rigola. Voilà faire bon. On a mis message mon coupé ça et pas son abi message na pesa faire go les agara ça courage et mon qui les agara veut date botama date botama o nyonso ko ya photo melanga ka soki okoki charge mon qui était faux kufa parce que tellement zali lobi problème ya lobi problème ya eza ba famille nyonso te bakuta na eza famille liboso te bakuta na problème eza la famille gola te la famille beleza ba problème le roi ba na star te na famille moi bi mezate pour biso na famille na biso pe to a na ba problème mais le roi to na star te moi bi ma ezate to ba problème est belé donc to chité na sous émission OK message no silisi bon to souhaiter ka ba les condoléances na ba goloa tout na ba tout ba olé na biso to mona ki pe ndenge ba to ba tchaki na page to mona déjà hérité tchaki Fali Poupa Fabrica Spataki boya Fali na monité na rabat ne ba ba komi Hervé to ebite Hervé ni ya komi guide digital Gigola digital asa petit frère hein Gigola digital quand on le bite ya komi Hervé si on fa komani hein fa komani fa koma Hervé go la bien faire rigola ya komi déjà Gigola digital a komi na monité na yoki ba 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 komi ka Hervé on a la money on a lobby la money yo benga papa Hervé né tena bien pas Hervé te ngala ebe la Hervé tena la ebe to benga papa Hervé OK bon quand il faut la message merci beaucoup Clégie Zeis mon commencer de la parce que on a comprendre na moi suka ba goloa c'est que sende wane kangami makasi na mungongo kolobe pesa moi passe mais to lo bakaka te souci bino ata souci bo na bolo ba bo sala ma munyoso bozala toujours na roya boete na yeka ga ba de feli na ngode te o na dei kasi ma munyoso yango ne bi na de papa Hervé eloko biso to loba a ezaka obiso to yo kana ko to mona soki ndeko na moko ayaki ko expose na télévision te biso pe tenga to kanga na biso tonga to défendre na bandenge na biso soki pe ndeko na yo moko atika ki maloba wana te poye pa eba ite kazotika maloba tangu yazo loba ya loba ki na ka kezelo kola nzambe nenga lobaka akosisite même maloba na munoko korbo poko boate ya yo c'est que quelque part Gigola na minute na ya eba ite ke aote loko akorbo o biso to yo ki yango wana papa Hervé. Certes, bazolo bayom to lié Gigola. Papa Hervé, certes, yo pete mto lié Gigola. Mais to senga ka elo moko. To le la Gigola bien. Ça dit to le bien, to mona financièrement te matériellement te. To lo ba pena ndenge pena nde kwa le la rande ko na ye. Poto kangondo kite papa. Poto boy ke nde ko le la nde ko na ye. Après quand on a ndeko na comme ça la mamu oye yaye
wana salanga chikenga. Pardon s'il vous plaît. Bon, c'est tout à l'heure ne mwana ntuka bagolwa alobi ke et pas papa Hervé à perdre mwana à perdre musicien à perdre Leki 3 personnes hein 3 personnes donc pour la yemoko il compte 3 c'est qu'on pesait lourd makasi on les quand même à projet belé à faire rigoler makasi nazo ebisa merci pour la réponse donc ça et quelques vocales na nzembo moko de ça sango et que ça fait des albums kitoko na sepeli po sulinga yango ngala oloba na papa Hervé s'il vous plaît poto mona kindoki o batu ba oloba te ce qui stade des ali repoussant ngota mwandam non stade en juin stade en juin to le ngala lobi là na lobi bo yo tout à l'heure auto loba ninia il y a encore 2 mois tout à l'heure Clégie disait tout à l'heure yo auto loba ninia alobi ke azo peser 3 fois te à l'équipe à la famille sont occupés les photos tika misala to sala to lobi te ko tika musala oh mon nino lo balanga pondé za wana poster de papa Hervé et ça la plein suite nango ezalaka ke tala makila ya gigola yango oyo siko ata pousse yango so esali plein madame uta pousse e pousse ata mwanda mazala ezala pembeni te wana ngai selonga OK selonga c'est bon wana conseil onga na moni na ko pesa papa Hervé yango wana et en plus pardon papa Hervé avant biso ba oyo tozwa monopole le musu ya kolobela mamba famille na bino et ça peut important biso to yeba nguna TV pour so biso to fungola le musu munoko pour non sala ba analyste pour atoza ba analyste c'est parce que on a de faits qui se voient si ko poto mona ngote bino pe bo exposer ngote bo lamba no marna bino bien na coulisse bozeli on pe ba solution apo otiki biso kana yoy. Courage à vous, la famille biologique de Papa Gola, Papa Hervé Gola. Courage à maman. Maman, eza nango mokano nzambe. Non, wana to koma sima. Olegisi da message. Na suka wana. Suka wana. Comme dana pas maman, on peut ce message pas maman. Na sangisa ka ba on na écoute pas olite. Hier on lit. Ozongela ya olitang no peso de mabangana. Na maman. Merci beaucoup. C'est là maman t'es juste là. Tant qu'il y a aussi le son. Merci beaucoup. Tant qu'il y a fait rigoler artiste à mon amour en abisso, c'est sûrement Esa Afrique. Et puis on a abisso force. Depuis pas sur Oyo et ça là yo. Mais non, c'est un bagulanion surtout Bozara motivé. Tout garder dans le sens totalement matin en air au Kenya. Au lieu de baboué, tout en un esprit positif. Fait go la zone événement mounene où il oba mais panzani aussi à l'étranger, bazo préparé, tout parti par là pour le 24 juin au livre concerné dans le stade de Martyr. Papa Hervé place aux causa réel bitumbière en amour. Ne baba ngoma pe mikakatano et comme on a ba vie, ça va toujours fort. Total ramama les a okende là les a okende toi pega derrière yo quelque soit auto yoka mais balobi les lunch ça c'est là en famille mais ma famille bimisi marabna bango libanda quelque part vraiment surtout pe na air mo bozo pe na ba timing to lote ba contenu on a pourquoi bimi vraiment pour et enflammer le sous makasi et puis ba voir ça to yoka place aux alliés zara makasi tu vois makasi donc zara fort total ramama on a okende là mais pour l'instant d'abord tous les artistes munene on a biso azena ba ligne ba vena biso ba Carlito les gars disent mais ya gola ce que zala qui bidon oyezangi bouchon donc c'est un artiste fabuleux avec une voix moi unique et puis na ba maramnae puis faire une public mais dans émission on a repéré sa potentialité pas Gigo là tant qu'il y a un bosseur d'abord parce que même chanson na et puis maman la chanson dit à ba promo mais au bout d'un euro sous la naï donc sa promotion place aux gola mutema baba ne balwa molimo et pe manakimia to la nilaka mambango to rapidement 3 babanga na ouais si vitement merci na batu boko la nabiso pourquoi pas penser à Patricia Ekofo aux États-Unis merci Stéma Boïkaro Toulouse a choisi de l'Éternel pourquoi pas celui qu'on appelle hein Patrick Muzolo na Canada Gento Muzolo et puis surtout Placide Monoko merci beaucoup Kafou mon asuka bagolwa ba dédicace rapidement 3 ou 4 bon on a oboka nangi belete na oboka ka des personnes et mérite mayalo c'est charge et na boka soko konyo mo ka el chanto de Kimbateke on a oboka belete pour tala kati silisa na message no pa ya oli
et puis na 3 mabangana. Merci beaucoup, Clégie Zéis, Mukomboso de la presse. Hier, on lit mes condoléances, une fois encore de plus. Kingodi Ope, Nzabasaba Mibali. Et ça, c'est un peu important. Toi, on a ma tanga. Kingodi, et un peu pour nommer là. T'as les lopes, c'est ce sujet en lit. T'as les lopes, c'est ce sujet. Na moni importance matière importance qui ngodi opeto moni ngote ya li beaucoup na no petit na bino so bokundi so bo après matanga après avoir kokunda so bo beta na makofi bo beta so pe bo panza na mais tolela nanu gigola mama nièce Maman, voilà. Maman Marie Makese, mes condoléances à toi, courage aussi parce que perdre moi na mukolo bongo, oleye akunda yo ndozo kunda mwana et pe ça rapasi. Selon les témoignages aussi to emona to yo kaki que au souffra qui pena ye mwana na yo. Mais eza nzela biso nyonso. Non, il y a un poteau. C'est que ma vidéo n'est pas le couteau. Maman a fait rigoler à la poteau. Vidéo Tinda Mbongo. Voilà, c'est déjà une souffrance. Na Orly. Et ça déjà souffrance. Au moni, tant maman déjà s'inquiète, ça fout un bon il y a église pour moi na à l'abri. Et ça déjà souffrance, ça souffre qui pour na moi na donc et ça déjà ba tunyo so ba o baza pemben na wana ba me ka consoler yo, ba za la tout moment wana pour la gérer ba émotion na yo parce que vu HP hein, ba émotion boye et ça la c'est surtout pe qui réputation famille et qui na obeba pour na ni pour bana na mo ka ba exposer famille et maman AJD poussani choc wana pe ko sa mabe bat bazana pemben ba me ko gérer maman ngana sisi na nga vraiment un grand merci à toi mon boss, le boss papa. Hein? L'argent l'appelle boss. Papa Clovis c'est Fimpa. Clégie Luonda pardon. Ta héros. Non, le Clégie Luonda. Boss Clovis Fimpa. Papa Clovis c'est Fimpa. Papa Clovis Fimpa. Ça c'est notre boss. L'argent l'appelle boss. Clégie Luonda la sangisi bango. Nasangisi pela Clégie Luonda. Merci beaucoup Jean-Cy Luonda, le mignon de la presse. Clégie Zéis, merci à toi, à toute l'équipe qui est aux télévisions. Na lingi binoming, voilà, je vois Berlive, Melo, Percy Dendaka, Bango Nyonso. To lingani vraiment, on peut tout continuer toujours na bolingo na biso. Abonnez-vous massivement. La chaîne na biso, puis vous partagez à tout moment, lien na biso. Et pour ça, la vie biso vraiment. Et c'est un mingi, merci Clégie Zéis. On est arrivé à la fin de notre émission. Na supermarché Kinmart. Hein? Kinmart. So keka na nini arena ngopeza lati na boulevard Kinmart. Ba biso oké pas Fifi Feza. Moi si ya papa Alain Genedou, mobala pembe. Babika na réception na omuna Fifi Feza. Clin d'œil à toi Fifi Feza. On est arrivé à la fin de notre émission. Je profite encore de l'occasion pour saluer Miguel Dangote, millionnaire Yamboka, paradis terrestre. Hervé Mimbo, les nouveaux riches. Hervé Mimbo, le parisien. Il faut récupérer. Il a récupéré 3. Hervé Mimbo. Paradis terrestre. Paradis terrestre. Waouh. Bangomi balena Miguel Dangote. Millionnaire Mboka. Bango Diwan. Oh ya na Marseille. Voilà les DG des médias concept. Waouh. On est on a bastit. Et puis Masanga, gouverneur de Washington, malgré le succès, beaucoup banani, musiciens, tout. Pendant que nous avons master to coller ensemble. Gouverneur de Washington. Franck Comédie, je te salue. On est arrivé à la fin, on se retrouve prochainement. Bye. Batubayate, Obanda Bangomabe. Invitation à la ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow
nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mokolo fait tilata mabe maison given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison given balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow, given vous exagérez on n'aime pas le